En tout cas, nous étions touchés par rapport à la part où tout a vu sur place. Alors nous, on s'était dit, de notre manière, que nous, on va soutenir moi, ma personne activité dans les places. Quand nous nous sommes rendus compte que la Tawana, ils ont pensé à PGT, ils sont extrêmes. Alors, nous, bien à Boutou, nous avons une initiative de contacter Bambeko, nous soucis par téléphone, et nous avons créé le groupe SOS. Je suis par rapport à la 7e bagarre. SOS 7e bagarre. Mais, pendant les longs Tongo, dans le Sololi, dans le d'autres, exposé les bisous Kaya, on a bisous Kassimba, sur l'image, on a vraiment choquant, accident, ils vraiment mortel. Donc, Ndeko, à ce accident, il Ndeko tient à l'Ibobo, Togo lié. Chopo et aller au tomba maintenant le chopo wana. Donc la gravité de l'eau wana. La commission n'a pas de mon 7e bagarre. Donc ça ne nous a pas permis du tout de voiler le boyer. Mais du moins, là vous êtes vraiment sur le point il y a en aide dans la bande de Koana. C'est pourquoi depuis la nuit, ça a été SOS 7e bagarre et Jolie Cassine. Mais les lois du sous Toyo qui dans la 4e groupe, dans le Babalisi, sur la carte, où il y a papa dans le côté. Alors, il y a dit qu'on a option pour ça la contribution. Urgence, mais entre-temps, psychologiquement, bien même financièrement, ce qu'on est déjà prêt, on continue déjà obtenir déjà, il y a Gabriel, ou alors, et aussi, on a un cas de malade, dont la jalie, l'autre là, c'est qui est depuis 2 heures et demie. Donc, et ça m'a fait surtout. Et là, on avait fait ma casse d'année. Moka Mupaya. Tout ça, Moka Mupaya. On a fait de l'accès pour le lingon, ma casse. Voilà. Normalement. Pour de l'accès pour le lingon, ma casse, c'est Moka Mupaya. On a fait na beta ndeko na musinzo para na domo oui oh ngai kunde kuna tele mais la bateau ko ko bata tele ndeko na donc et sali ma paix pour le tout le monde ayebi yango même les jours à mort ouais sa fille wana est-ce que yoko ya mira esa côté na mort est-ce que yoko ya vous comprenez les éloges on se voiler et les miens
Bon, bandeko, voyez tous la rétractée des alités. Pour la guerre, pour la somme comme qui ont depuis 15 heures, 30 ans, c'est là-bas, tout leur vie. Pour la guerre, Simona, on se rend compte de la vie. Et c'est plus que ce que les hommes, il faut rejoindre la doctrine aussi. Bon, bandeko. Nakanisi boyoti omoni ndenge tosololi déjà na fama. Donc de ce côté-là, toyokani na bango na tozakela ndenge ndeko na biso baza na ngola ndenge tokoki koloba kana ye eza ndenge moko te na matanga tozwaka kaka awa ezala kaka tokutani tosali programme tusa epuis mais oyo tozolobela makambo ezali directement eza kuna parce que corps eza kuna donc badémarche eza différent na oyo tosala tozodépendre mpe na bandeko mpe famille ndenge tokoloba na famille na bango awa donc kuna baza na badémarche mosusu ya kosala oyo ekopermettre biso tozwaka orientation mais dimoi ndenge boyoki famille balobi ke vraiment susi ezali bakunga ndeko awa mais kuna mpe bandeko na biso bacomédien oyo toza na bango en contact antuka bazolela mpe soki moyen ezali oreya awa mpo kuna baza na bango mingi te puis famille mpe epuis koyebana mpe mingi awa donc yango mpe eza susi na biso mais mpona kokóma na ntini yango il y a beaucoup de démarches à faire ndenge tosalaki ndeko na biso mélodie akufaki na pointe noire c'était vraiment badémarche oyo ya pasi il y avait l'implication, il y a ambassadeur de la mission Christophe, très abordable, pour expliquer tout ça, et puis finalement, vous pouviez me repérer à Yaki Namatanga. Donc, il nous a facilité un peu dans la démarche pour l'accord d'étrangers, pour y en avoir un boca, et ça l'a facilité. ndenge mpe susu tolobaki ke non ndeko na biso tanto na ndenge ya kolinga kolukaka meme mpe kovanda tusa zwaki nationalité tusa nyonso wana il faut bango nde batraite yango bien kuna po biso toza na bango te bayeba ndenge nini bakosala kuna pour que facilité ezwama parce que oyebi ke soki balandeli makambo oyebi mentalité kuna te mais soki balandeli ndenge ezalaka nani conseiller na biso conseiller moko azalaki na présidence awa porte parole azalaki belge azoki mutu na biso ya kasali vie ya ikachanga mais akoma na belge mais bon ndenge ayaki kobuloni awa mais ntango akufi babelge balobi tozomona bino clair te tolingi nini me ndeko na biso akufi donc tala siko ndeko na biso siko awa bazovoye lokola permettre facilement que corps eya toyeba ça va coûter combien parce que ekozala te lokola moto asui plus na biso wana yanwana ezalaka $30 fia Rwanda kubufuza na travela yango na solo na biso bato normal soki todaye wana ekomi ba dollar ebele ndenge na uti ezosala même ba $6,000 oyebi na kuna yaki awa donc c'est beaucoup d'argent wana bato funérailles oyo bakobema mais badémarche kuna na hôpitaux na bayo na ambassade sans compter banini donc eza moko ya
ntango ekokoma awa yebi mpe lisusu awa bisika kokunda banini donc eza matanga moko il faut vraiment concentration ezala makasi pour que ekoma tina so mais quand il a la volonté que kondima ezali rien n'est impossible. Rien n'est impossible, il suffit que Batman soit dans l'esprit bon. Mais je pense que celui qui est dans l'esprit bon, il faudrait que notre sœur arrive. Si quoi il y a l'air autre chose de baboyer, je ne sais pas si c'est mort. Mais le coup là, tout ça le baboyer. Quand on a vu ça, c'est ça qui va être gravement malade. Oui, Gabi, Tondé, je sais pas, il y a évangéliste. Asa sérieusement, on va nous battre sérieusement malade. La clinique universitaire. Tozana, moi je suis joli Kassila, à où tu sur le montage, sur le tournage, Nanzela, ou donc, il y a que continue. Ce que Tali, place pas soulier pour parler, ou tout le monde se dit pour le matin. Tozana, tout ça, c'est un bagarre. C'est un bagarre, c'est ça. Canaillé, ça. Donc, quand on a mis ça, il y a sérieux. Alors, la machine, il y a encore une autre actrice. Elle est sérieusement malade. Comme on est maillé. Tout ça, il faut que ça la maillée, tout prévoir. Oh, yo, pour que baka il y a parce que ça va être grave. Tout s'occuper d'abord na bateau va grave parce que les autres c'est moins bakis pour le traitement. Je pense que dans l'immédiat, ceux qui ont levé la cotisation, ils ont d'abord cotisé pour la bandegouana. Si ça peut se faire, les noms lobby pour que samedi na Tongo, délégation mon point état monétique 1 franc pour na à Katonga mon cotisation au Kosanga, c'est toujours une très bonne chose. Donc on a solo banabino et ça sérieux. Ndeko na biso côté à Tindi Force à lobby na qui na inconscience. Pombon na yeba kamakamute. Si pour le na solo banabino il y a quelques instants seulement ba uti ko longolanga binwana mais dans ça sérieusement malade. Il y a bisa bande bloqué. Dans ça donc pour cette respiration je vais battre quand la TVD va voir que nous allons sur ça et là profiter tant qu'on va sur le ballon et puis on va sur tout ça donc et puis à maman on dit que nous devons vraiment faire attention pour que ma pire il y a tout la pire il y a sinon nous serons très malheureux tu voyez bah place la tête tu voyez ma place alors donc maintenant dans l'immédiat nous allons prendre l'option. Il y a cotisation, il y a bandegouana. Oh, il y a ça. Donc, il y a déjà problème de l'État. Et d'ailleurs, avant tout ça, nous allons aussi faire un compromis pour la matin. Mais moi, j'aurais voulu que, comment on est à la somme de Bombi, Ango, et Madame Moïse, suis là. Parce que pour l'année, tu as évité qu'on a mais nous pouvons déjà commencer. Ah ouais, déjà ce que nous pouvons prévoir. Autre qu'on peut prévoir. Mais voilà ce qu'il y a en deuxième position. Mais tu as dit que pour la matière, on a montant et bandit à Waki vers le il y a maintenant qu'on a matière et malade. Et ça, urgent. Comme je dis, aujourd'hui c'est jeudi, demain vendredi on laisse qui va soir, samedi na Tongo, dispatching, je crois qu'il va tomber un franc. Et c'est ça la l'effort. On va soutenir ma collègue, on va dire que les gens pour voir notre maison. Consoler là il faut la moindre attaque de ok papa alors Ganayo nous allons contact
Vraiment merci la parole que vous avez. Je remercie vraiment la presse nyonso, mais nous sommes bien. Nous avons vraiment la porte pour se merci bien à service. Merci. Merci à la fois, ça me fait bon après. S'il a dit qu'il ne parle pas, il ne parle pas, il n'y a pas de déclaration à faire. Il n'y a pas obligé les gens à parler. Parler pour en faire quoi?
wapi mpe okakoki yako bino moko mpe kokodeside kaka boye te ata koza tata ata konini oza mpe na bandécoration mpe oza na maison mais eza likambo likota koti ya papa koti ya famille bino moko mpe kosangani ozwi ape mpe ide soki toza na keski moko toza na likambo moko boye bino bokozala facilement na réponse kopesa okosi bosololi yango mpe na niveau ya famille po mingi ezalaka neti boye omona bosefre ke papa bisa mais okomona peut-être je ne sais pas petit frère na yo mosusu ye alingaka nde oyo ye azolinga wana tomona yango na famille mais soki bayokani mena koavance malamu rencontre na biso ya lelo ezalaki po dabord tomonana po boyeba te biso na ndenge balobaka artistique toza mpe na kati ya matanga eke oza bino moko te mpona lobi ebebe eza nano bino biso toza wana nsima na bino poso kolobi no ebembe ekende na mboka biso toye koloba te no toza toko sokoze na makambo famille te bino moko oyebi makambo te ezali donc yango donc bino mpe sans toza mpe na occasion ya kosala mpe lelo na bino makambo totala boye ke biso mpe ntango tozosangana toyebi ke tala kuna likambo eza boye tolandela ngo boye po mosusu okoyoka wana soki toujours ya kokunda ndenge nayokaka bamosusu bazala basi na eglise soki baeglise wana basamedi basala biloko na bafamille okoyoka non soki kokunda biso tolobi antuka bolongola jour ya tel parce que peut-être papa obe mobale tosala bokozwa na bino bajour nyonso jour tel biso ntango tozose réunir toyebi ke attention bino ozolinga me famille parce que famille biso tozolanda famille ozala contradiction na bino te voilà donc c'est un peu cela il fallait tosala biso maintenant tozobanda réunion na biso ya liboso lelo il fallait tokutana bino pour que boyeba ke toza elongo voilà toza elongo et lokola mpe batango ezali tokokutana na biso mais soki baréunion ezali na biso na bino koyeba pour que tozalaka ensemble toyebaka etala ya niveau makambo ekomi etala donc au fond biso na bino ezalaki nde kokutana oyo koremercie bino na ndenge ondimi koya olakisa ke effectivement olingi ozala biso sikoyo tozotikana na biso mena kobanda kolobola makambo matanga me bino ozala bino te po ya biso eza ya biso obana ozwaka kaka rapport bino mpe soki ya nde mosusu tokutani ensemble donc mpona sikoyo biloko ya tosala kombo bandeko nyonso topesa bino merci mingi kosa tozala ensemble okoki na bino kotika biso kosa tepanda kosa biso totikala kobanda déjà na biso parce que difficulté toza nango matanga ndenge balobaka soki ebembe matanga ezali awa te difficulté monene wana na wana lobi ke tobanozala contact po bino mpe bokozala en contact na bandeko baza kuna biso mpe toza en contact déjà biso tobandaki na bandeko baza kuna problème ya morgue na bango kuna tanto esalaka ma 3 jours tanto oye ndeko na biso mpe état civil na ye ekomaki koye donc il faut yaba sondisa ngo donc tozana na bamakambo ya kotala na bandeko ya kuna basi bango mpe na Rwanda bandeko kuna baza contact mpe na bandeko na bino mpe bazopesa bino rapport etango tozokutana tozopesa bandeko na biso alors sikoyo nayebi te soki avant de se séparer l'innovation des alliés comme ça au Cameroun. Merci.
Aimez-vous les uns les autres. Il a mon
sur les dérogations. Ah bah il dit mais bon, il faut ici, on a des ici moto, donc ça veut dire la guerre. Non, on a qui y en a ça va que comment beaucoup de temps. Comment on va rater au final pour la rater pour l'année. C'est pour ça qu'on est ici. Les constructions maintenant dit de la rater. Pas parce que ça est loin de les. Il a dit pour la Bambine. Il a dit pour la Bambine. Contribution. Avec contribution générale, je vais dire qu'il est là au matin. Contribution, c'est la contribution. Si tu as envie de l'homme, tu as envie de l'homme, contribution, pardon, tu es tous les cas. est-ce que tu es sûr que nous avons Charlie tout ça nous sommes alors ma bête attends mon tout attends comment mon tout na théâtre c'est en zati c'est fait ça ma bête mais pour tout en prison tu vois ma prison la théâtre tout va c'est tout dans mon tout la théâtre va sifo oui on reconnaît ça moi la théâtre va sifo donc on dit que non nous tous nous sommes nous sommes ma bête et donc on a salé sur les ma bête ça la donc force les forces bon on va faire ça bon on va nous saler papa il vous dit avec les surtout et puis le temps de moi c'est Est-ce que c'est confirmé moi de saler éviter bon à conseiller moi c'est temps que non et donc ça les a bien dans ça les fonds ça on va voir parce que est-ce que vous est là pour d'accord avec moi mais ils ont pas non nani na fouillé réellement nani a fouillé maman et au parce qu'on est à moi babi maman au kilo ya vie de loin donc il y a moi ça fait nani na fouillé maman et c'est le comme est-ce que vous confirmation pour et bana nani na fouillé et puis là ça me fait besoin de jeune mais déjà on donne il va bien il est là pour nani a porté qui est plein réellement bon ce qu'on côté plainte d'ailleurs mal de comment prisonnier à porter plainte nani va faire nani plaignant si on comment prisonnier moi des affaires ça flou si vous êtes bijou na attaquer kaki au kono bana bijou la reine bijou parce qu'il y a benga qui il est même à sommelier des castel il a pas préparé il a comment faire la flûte la bijou le flûte la bijou va à la vérité c'est la qualité de voilà c'est bon merci c'est bon donc voilà il faut toi et ba yoko comme ça là makambo les gens que non tala c'était bakari c'était de dans l'hôpital mais ça défonce vous comprenez mais il a évité qui donc sur le bureau pas toi il faut le voir mité maman ko ni ba au moins des fois dans mon cas c'est côté c'est pas de fausse côté c'est personne retourner à la makambo vous comprenez yo pe uzama makambo na yo peut makambo oh non tu peux linga joli kasimba joli tu peux linga non c'est ça la terre non oyo kana c'est moment des personnes oyo kana il y a des personnes baba c'est ali bale moi je suis bale na yo c'est la belle mais ça va bale donc to il y a nani c'est la belle bayo kana bayo kana te mais auto yo kana kala mingi parce que il était bayo kana ah bayo kana na poje mama na lumbashi na lobi na yo to kuna matanga bayo kana te ça va merci papa parce que fond bayo kana tu ali batu moi mon linga le miracle le joli yo na l'hôpital le c'était yo na l'hôpital mira esa akufi eza la ngonzo
Mais est-ce que Dernière question. C'est bon.